Papa Roger, ezali kutu likambo te yo zela réponse ya ba peuple congolais to ya ba diaspora congolaise pona bapesa eyano. Ezali kaka kopesa eyano mbala moko biso pona biso il faut tondima. Bakonzi oyo bango babengi bango bakonzi oyo bafionoka tondimila biso bakonzi oyo bafionoka mais bazali au service ya peuple. Bino bakonzi na bino bayaka wana mabumu minene okomona mokonzi mosusu tala libumu munene on dirait azana kibeka wana nde bosepeli bolobi ete mokonzi azalaki na libumu munene voiture ya kitoko dans l'entretemps bazali kolinga koservir peuple te nde bino bomoni bato bango nde bazalaki bango wana. Mais lelo oyo bandeko babolingo tozali kokumisa Joseph Kabila makasi po ete Joseph Kabila azali kolakisa penza ke alingi peuple na ye pe azali tango nyonso au service ya peuple. Bandeko bino bosi bomona na tango ya deuxième république mokonzi azokaka motuka na ye atambolaka na Kinshasa po atala bakote nini bakwa oyo ezali ya kobeba epi nsima na yango courant ya semaine bokomona kaka bakaminio ye badanke ye misala ebandi. Nde makambo Joseph Kabila azali kosala azali kosurprendre peuple tango nyonso mpona nini tokoki kondima ye te. Bato mosusu bino lelo bozali koganga na baradio na bino mike mike oyo bozali koloba n'importe quoi. Est-ce que bato wana na ntango ya deuxième république toyebaka ta bango tobandaka komona bango kaka na télévision soki bomoni balekisi moto yango ya boyebi kaka ya ministre ye wana mais auprès ya peuple baministre yango bazalaki komonana tozala mayele toteyama po ete oyo mama Olive Lembe Kabila alakisi na mokili lelo non azali mama oyo il faut tobetela ye maboko makasi, il faut tobetela ye maboko po ete kosengelaka ye mpe ntango nyonso nzambe apambola ye po ete bakonzi ya boye bazali mibale misato te mpona kolakisa na mokili to na peuple bamakambo oyo azali kosala mpona peuple na ye. Non en tout cas oyo akofinga kaka mpona plaisir aloba ete mama Olive Lembe bandi kofinga koloba n'importe quoi. Ndeko sala keba po ete tango moto azali kosala baevre ya kitoko na miso ya nzambe soki oye kaka na elengi mpona kofinga ezali neti ozali kolongola implice ya vi na yo na kati na bénédiction mpe kobakisa epai ya moto oyo ozali kofinga kaka mpona sentima ya kofinga. Lelo bapaster mosusu bazali koya koloba ete tozali kosambela po ete bakombatant basala mosala na bango bakende na komba na bango ekende liboso. Mais ndeko balosambo oyo ozali koya etanke paster omoni teke ezali na ntina te ezali mpe sans effet olakisi mbala moko ke ozali paster ya maniolo parce que un vrai paster tango bato ya boye bazali koya o paster boye paster akoloba tala nzela mokuse olie ya koloba ete nga na bondela mpona bino na makambo ya bitumbo bino bomesana koloba esika kutu bozalaka na minduki toyebi te soki baminduki ezalaka toyebi te kutu ndenge nini makambo na bino boorganizaka yango kaka o tokozwa mboka na bandoto ya baba kaka kopesa bato ba espoir olie ya koloba na nga na bondela bokende na nzela ya baélection wana nde soki paster opesi bato wana lite ya boye tolobi kozali vrai paster. Mais soki yo mpe paster mobimba bakamati yo paster tokende kolibere Congo paster mobimba ignorant aza kotuna te olie ta kotuna bon bokokende kolibere Congo est-ce que bozala baminduki yango ya bino botie yango wapi? Bon bato basi babongami mpona kokende kobunda etumba Congo wapi bango paster omoni te eloko moko te yo wana mpo ozwi mabolongo omwaki nzambe salisa bakombata tango bakokende na Congo bakende kozwa bokonzi kala te tokozwa bokonzi mais kala te bokozwa bokonzi minduki kutu place ezalaka eyebani te makambo ebele soki otuni bango ezalaka te ebongo bozali koreve ezali neti ndenge tozali
yebisa bino bandeko mingi bazali ko rêver to yebisaki yango ndeko moko mingi bazali ko rêver pona nini bazali ko kanisa ete nzambe akofungola mapata pe akitisi nzete na se pe leader na bango ya pareko azwi yango akeiti na océan beti nzete ale mai efungwami bakei bakatisi na makolo bakeiti na Congo po bakende ko libérer Congo mingi bazali ko rêver bongo alors bazali ko yeba tete tango oyo ezali lisusu tango ya lokuta te totika balokuta inutile balokuta wana nde yango nde ezali kokitisa bacrédibilité na bino bandeko lokuta ezalaka na ntina te lokuta efutaka te lelo oyo ndeko oyo ozali kokritike mama Olive Lembe azali kosala bongo po amilakisa me ndeko ozali zoba pamba te tolingaka nde bakonzi wana tovotaka bango mpona bamisala oyo tozali komona oyo mama Olive Lembe azali kosala soki oyebaka te alors soki yo ovotaka kaka bakonzi na mboka po ete omona ete mokonzi ya mboka wana elegant mobali kitoko libumu munene ozali zoba mpe okotikala kaka boye ti mokili ndenge okokufa boyeba mpe ndenge nini makambo etambolaka te na mboka parce que tango mama Olive azali kosala babiloko ya boye ezali kolakisa ete azali kokokisa baregle nyonso tu oyo bango bayebisaka biso avant tovote bango yango wana bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana me liboso ete totika bino na kosenga na papa Botamba tiela biso nanu baevre kitoko ya mama Olive Lembe oyo asala po ete kolakisa na bato oyo bazali koloba ete no azali kosala bongo mpona nini amilakisa tiela biso yango papa Botamba ebongo na nsima na yango tomona ndenge nini biso bapeple ntango tovotaka bakonzi tolingaka nde basalela biso bamakambo ya boye no baya kovandela biso na ndenge ete totalelaka bango na misika mwasi ya mokonzi aleki tele ye wana aleki na voiture afime tele no biso tolingaka tango tozali kovote bango tomonaka bango mpe bazali koya pembeni na biso bapeple tosololaka ensemble tozala lisanga ndeko mpe na koyebisa yo ndeko oyo okomeli ngai olobi ete bino mama Rosalie na papa Roger bino bozali wana kaka mpona koloba n'importe quoi na oyo etali bakonzi ya Congo po ete bazali kokorompre bino bandeko oyebiko na makambo nyonso ezali koleka na Congo ndeko tokoyebisa yo soki ozali kondima eloko moko te donc ozali moto moko ozali mpenza écarté na kati ya société na biso bacongolais nazali koyebisa ye ya solo parce que moto esalaka akoki jamais koignore makambo ezali kosalama na Congo po etombola mongongo aloba mpo na yango parce que bandeko babolingo soki na ntango ya deuxième république tobinelaki bakonzi ya deuxième république toyembelaki bango bamama babuki loketo babinisi batata na bamoi makasi bamama babini na moi makasi na se ya mbula kobinisa bamama na suka na yango bomoni eloko moko te ebongo bato oyo kutu bazali kosala baevre tozali komona na miso pourquoi pas tokotombola ata mongongo ya pamba mpona koloba bolamu na bango bazali kosala bino bozali kaka na esengo totelema na liboso na bino mpo tobanda koloba mabe kofinga bango wana nde bomoni esengo no tokosala yango mpo tosepelisa bino te ntango basali malamu tokotombola mongongo mpe tokoloba malamu oyo bango basali bango kutu basengi biso ya mingi te ndenge ezalaki na ntango ya deuxième république okomona il faut bobinela bakonzi banini me eloko te na discours ya pamba mokonzi akoyakaka po apesa discours il faut bomona ete bazwi basangisi bamama nyonso bazali kobinisa bamama mikolo na se ya moi mbula ekobeta okomona bakangi bango ate oyebi tomoni pasi lelo tokumisa nzambe mpo ete pasi oyo tomoni na ntango ya deuxième république oyo kofungola mongongo to monoko po aloba n'importe quoi tozali koseka bino kaka na nyonso bozali koloba po ete raison na bino oyo lelo bokoki kopesa na baevre ya deuxième république tomoni yango te
bakotuna yo bolakisa biso ba œuvre ya deuxième république référent ya botala ba PDG ya ntango ya Mobutu mabumu minene bavoitire bazalaki na bavoitire ya kitoko okotala boye mobali kitoko mais lelo ba PDG bafionoka yoka baide bozoba na bozoba papa botamba tiela biso babilili ya mama Olive Lembe ndenge nini mama Olive Lembe azali kosala ba œuvre na esika peuple na ye azali wana nyonso ezali esengo pe tozali kosepela mingi nzambe penza apesa mama oyo mingi oyo azangi pe abakisela bango mikolo na bango na kati na mboka na biso République démocratique du Congo. Papa Botamba, ba image s'il vous plaît. Soki ozoleka na balabala ya munene oyo ekena nsele okoyeba te ke nsima nango ebomba biloko bandako etongama na ndenge ya kosakana te banorme moderne bandako ya cité Olive Lembe. Lelo oyo boye mama Olive ayaki kolakisa na lingala facile bandako oyo atongi mpo na population ye moko aza koexplike dans quelles conditions asali mosala oyo. Awa toza na cité Mama Olive Lembe Kabila. À travers cité oyo na yebiete ata famille zomi bakozwa mwa isika bakolala tango mususu oyo bamilakelaka te na mokili banda babota make bakoki pe kozwa kamwa ndako ata ya mokili nazolakisa volonté sima ya papa mokonzi ya reconstruction ya mboka pe mingi pona oyo itali mama Olive sociale ya peuple congolais oyo ezo se résumer na bien-être ya bana na biso lingala facile tunaki ye me bana nango bakozala bakolo bandako oyo Zakari mukolo tokokende kozwa batu oyo bakozwa bandako oyo yo kozala ya kozala tango mususu ba témoin pe belé bakozala eza batu oyo bazo vanda na ba mwa biloko ya fortune ya mike nde tokokende kopona ekozala tombola makambo ya onde code il n'est pas question oh maman est-ce que pas question personne biso nyonso ndenge tozali awa prenez-moi sur parole nous irons oyo tokokuta yo awa nde olalaka na ba famille na yo allez to déménager to memi oyo toyebi ke non azolala libanda azana moyen te les plus pauvres sont ceux-là qui vont bénéficier de ces logements. Tala 120 maisons etongami na mbongo pe na loboko ya mwasi ya mokonzi ya mboka grâce ya bandeko ndenge na ndenge basalisi ye bapesi ye ba aide akopesa yango na babola ezali exemple à suivre mais banani yango bakoza na chance na grâce ya kozwa ndako ya mama Olive bomoneli pasi te ete ya biso match za prolongation.